Salut, c'est moi, votre sœur Nissa, à 100% grâce. Naël ici, c'est pas un ballon, na good news, monsieur. Bandeko Batuna, il va causer à box, on a une spéciale offre pour 70 livres, 70 livres pour la Bandeko à Paris, les Bolobaka. Aux U-Box, na ba chaîne ya Congo, toza na B1, toza na ba télé 50, ba chaîne New York, Olimbi Kotala. Olimbi Kotala, ba chaîne à ba français et na 4. Ba chaîne en anglais, voire même ba chaîne ya ba anglais, ya ba movie, ba sport. Aux gens de chaîne sur la musique, na 70 livres seulement, na abonnement gratuit il y a 1 mois. Après, chaque mois, au Vando Futanayo, 15 livres, il y a Pamba, il y a Bouyekuzanga, Opa, Oe, Kalate, Oumelate, Silanango, Zoabox Nayo. Maintenant, donc je pense que vous avez déjà compris que nous sommes ici na Margo. Il y a Mama et Mepa Iwapinde qu'on a biso azali kulala na ndako ya Malidi, donc nous sommes Rosette Mosolo aza awa kore utaki na Kinkole et pas Iwapi azalaki et kovanda pour le stand ndenge liwe ko memaye na cimetière plutôt na hôpital ya CNPP nde to décida ki na bande ko mususu. Et il maman parce que ça les oyo bat la facilité les amours oyo bat la facilité la cause nzoto comme mima et puis que ça là obsèque naïf donc on a bien et tout le monde bande on a mis artiste comédien bazana on a belé tout ça bango groupe donc obimba salongo bazawana tout ça na bango malgré awa ils aura jeté parce que awa cause image il faut la directeur des efforts pour que ozo image oyo tout la binango tout à comment bandeko bakoloba pour ndeko na bango artiste munene Rosette Mosolo et total aussi par rapport ya makambo babaki ya matricule. Est-ce que c'est vrai que matricule ndem de sali que souci wana lelo ndeko na biso akufa na maladie moko presque il y a 3 jours autobéni tension. Voilà, je vous laisse accompagner avec Rice Kang. Voilà, merci. Et le nom balobi bapekisa yango mpona makambo wana ya Rigiana Kitongo. Donc sobolanda règlement na bomba oyeba na kaka. Bonjour, bien. Oui, bonjour. Voilà, bandeko tala biso mibaye ba ndeko na biso Rosette Mosolo. Il ne sali que lelo vraiment atika biso parce que omoni azaki bien et babi mercredi tanga uti mosala nde ya kosala ke ndeko atiki biso par rapport ya maladie choc azuna mosala et na ebité nini oyo et provoquer liwa ndeko na biso Rosette Mosolo. Bon, eza mokana nzambe. Nzambe apesaka, nzambe ye moko azwaka. Bon, azalaki ne bien semaine passée. Bon, bato bazalaki na ye net bamakal, bazalaki na ye lundi, bakutanaki basololaki, azalaki pe bien. Moi, c'était le vendredi soir que nazali ko apprendre maman Boligonda Benakina pour annoncer nga nouvelle que Mosolo Azal était en vie et Nantima Gité. Na zoki yango comme blague po na yoka kite kazali kobela zoki yango comme blague tant na kati téléphone na bengi na numéro ya ye moko Mosolo et na zui mutu na téléphone et la personne là lobi et a solo Mosolo atiki biso. Donc c'est une grande perte na kati ya groupe Salongo. Moi j'ai 42 ans lelo na kati ya groupe Salongo. Azali mwana aye na kati na biso mais azana trop jeune
mais atiki biso vraiment avec beaucoup de soucis. Ce n'était pas le moment. Parce que na kati toaki na ba mama o ba edenda bakende zamba benga bango bakingo mwambe ba bomengo lelo aza na poto ba mabele ba na poto baza bano baye po ba remplacer disons baza na biso longo pour biso pe cette koli tozaki trop jeune parce que ngata on a bandaki na groupe salon j'avais encore 17 ans na 75. Mais vraiment, trop. Parce que c'est même pas demi-siècle. Mais il fallait Zaranand. Mais ils ont mon ensemble à Tiki Bisso. Ils ont vrai parce que jusqu'à présent, à 3 h du matin, que mon solo vraiment Tiki Bisso. Par rapport à matricule bimagité na niveau RTNC kuna bino bimi bandoko belé bima. Non, naïe bien monté. Naza engagé depuis très longtemps. Hein. Naza engagé depuis très longtemps. Mais naïbi ni kambona te. Voilà, tout le monde c'est aujourd'hui car naïe bon naïbi nanu ni kambango te. Voilà bité na lobby que ça choc. Mais naïbi te a soba kufi na ndenge ni parce que na lobby bien que ça fait presque dernière fois tozaki ndé na tournage. Bon naturellement kokuta naïté naïbi te. Voilà, tout le monde na morgue a obéo salanini parce que azaki na bon na morgue bon toyé quand même parce que corps naïe ezalaki na hôpital ya na morgue ya hôpital ya Saint-Pépé ya Kinkole talaka mutu ayebani aza quand même star on pouvait pas laisser corps na ekuna yango na to transférer ngwa na hôpital général de référence de Kinshasa yango nde to ekotika corps na ya voilà liloba na bande nyonso to bayebaki ndeko na biso surtout que bazaki kozaki na bino ensemble na groupe salon oyebisa bango nini. Bon, et quoi les bisonnoso artistes. Donc biso to sangana, to bandenge nini ya kokunda moninga na biso collègue na biso, pe o baza ba fanatique na ye, ba ndenge nini pe ba cause à la associer na biso, tant to repère sa programme, ndenge nini to kosoa na famille. Programme ndenge vous allez établir donc baza na biso elongo et puis va soutenir groupe Salongo, va soutenir aussi famille na tout ce que au bango Bakolinga va contribuer pour quand même funérailles à mon collègue Mosolo et les Kamalam. Ok. Merci. Mbote. Toyebi yo wana RTNC yo pour ça la théâtre. Comment on a ni maman? Ngakoma nga odi ngungo babenga ni Mamboto. Maman Mboto touti ko perdre moko na bino na kombo ya Rosette Mosolo. Ezalaki nini o esali lelo ndeko na biso azate parce que semaine passée déjà tozalaki na ye azalaki bien portant bo sangoni ni bozui pe oyambaki yango ndeni tango yokisa. En tout cas ndeko journaliste merci penza pona mutuna oyo tulinga na ndeko Rosette tozalaki na ye pe jeudi. Mais au monde tout temps ba maladi na nzoto eza nzoto muto yeba makambo bato ezala kanzambe biso moto tetango teke ezalaki boto nzoto muto za kanzambe muto yeba kango nzambe la pesa kanzambe le muto azwa kamele babenga kinga na ndeko na ngai ya mosi koko ngo yao mamodili ya solo musolo akufi na mona ki pere mona pesa réponse za téléphone à vérifier ne ko benga chef mayumbu ayibisinga ya solo akufi na tu chef mayumbu na mta yebiso ki akufi ote na benga chef kolomo makala mta yebisinga ya en tout cas ezalaki souci makasi passe na motema mais dotoza passe ya koleka mon frère nde naza nazolo baka pona loba pona za mutu passe yo sa makasi penza ko perdre monika tozaki ne kaka boy bozaki malamu bovandaki malamu akufa kaka boy et ça penza passe moyen ça te. Merci beaucoup maman sikoyo témoignage nini ozo garder pour ndeko na biso Rosette Mosolo. Rosette wana lobaka na été penza mwana za ko loba te ngana yebi tosala ba film belé je suis un professionnel to sala na ye to sala na mise tumbazi en tout cas ko loba penza na ye boya lobaka na ye kazaka na mwana malamu na yebi te bato ba ko so muta kufa za mwana malamu mais sozo vivre to yebaka neti ngana lobaka mingi bato yebi nga pena lobaka so na sana sika bato na lobaka iya lobaka mingi na scène parce que moi moko azaka poli azaka problème ba tout donc ça moi moko bien azaka na bino tozali awa na morgue et ndoto ndo na biso koti na morgue
et présence tout le monde y a bande qu'on a vu nyonso aussi au salaka théâtre. Alors tant que bato muso bazoloba eza par rapport à souci eloko moko mtebomi bino mongo bo juger likambo ndeni ya musala par rapport à matricule. En tout cas au moins ceux qui m'ont accouché ka biloba lo bezala kalango ya solo pour na souci mikoleleka bosa mo ba fièvre pour toutes les anzoto no bina wa toutes les anzoto za eningana kinango mais pour na koloba ke souci pour na souci likambo moko boye wana yebite na ko ba likambo na yebite na sala masonge te wana yebite na yebika ka ke nzambe na pesa ka nzambe azoka komoneza lokumu. Merci.